kina mawa nazongi nesimbo asali ya mingi nini yango malonga kutika tina ngai oakanisa nga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima yele fongola talola banjelu bakita toemba pona yo balongola kinga na liste tangwa lipamboli yaki balukaki bazwa kiti na ngai lole reklame kaka ngai ofanda nga na basacrifice akobosana mbote nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nazali bota nini moto lokola ngai nauta na nga na village nzamba lola ngakaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nazali bota nini moto lokola ngai nasala masumu ebele nekulusu akufeli kaka ngai nabimi molongi elekeli nga moko kombo na ngai ekomami nalola moto lokola ngai nasala masumu ebele nekulusu akufeli kaka ngai nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi nini yango malonga kutika tina ngai po asalela nga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima yele fongola talola banjelu bakita toemba pona yo nayaki na mawa nazongi nesi asali ya mingi nini yango malonga kutika tina ngai po akanisa nga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ele fongola talola banjelu bakita toemba pona yo Merci pour notre confiance dans Pasteur Bopé Sarabiso dans la voix du peuple. Encore une fois, merci pour Nabino, Naebi que Bozé Belé, Kovana na minute pour na Kolanda Biso. En tout cas, Bozara fidèle pour na émission Nabino et la voix du peuple. Le long de Bozo constaté tous une nouvelle formule. Il y a Toyoka Bango et les émissions où tu as da kosala kala na la voix du peuple. Parce que Biso tu es une formule ya sika. Oyo tu as na na plateau na Biso toujours na ba invité. Or, les bossiers qui sont dans la banda ba micro baladaire. Le long de tous na plateau, on a constaté dans Zanga Morote, dans Zanga ba invité dans Ngai, on a bandoro passé na bango émission. Chaque fois on talanga bando, mais bon faut mais ça na équipe parce que chaque fois on talangai, bando monanga toujours na équipe. On a bando zana bango ernioso, bando zala na Ngai et bande l'émission Tina Suka. Et ça émission oyo toye ko senga merci. Kosenga merci na forme moko boye ya kokanisa batu oyo bate ya kabiso na nzela loyembo ba frère na biso to misako benga ba frère ba musicien chrétien nde lokolo na ba poso bino boyende kosenga biso depuis kala que non na la voix du peuple to zape na posa bondo sele biso pe émission ya basala nzambe bondo sele biso émission basala nzambe to vandaki etant que batu to yoki bino bateau botala rabiso yango to libino formule sika ya émission oyo ya toyoka bango yango lo toyoko lobela bango na plateau na ngai nazala ba invité na ngai Hervé Ibwango ko fongola
na plateau na ngai naza na ba invité na ngai naza na frère na ngai Chance. Bonjour frère Chance. Bonjour. Frère Okoyeko se présenter par bato tala. Oui, merci beaucoup. Ngako monanga frère Chansar Nkelele, naza chantre de l'Éternel, je suis chrétien. Yango na yaki lelo. Oyaki lelo. Toyemba na biso elongo, tokanisa pe bato bateyaka biso na ba chanson religieuse. Ba ba edifiaka mitema na biso, yango ngai pe na yaki to kanisa bango elongo na bino nyonso. Lelo oyaki po to kanisa nani numel biso? Justement lelo na yaki to kanisa beaucoup plus de Papa Moïse Mbi. Papa Moïse Mbi. Okay. Nde to kanisa lelo. Okay. Merci frère Chance. Opé sa micro. Vincent Chiluizi. Bonjour. Ouais, bonjour Ghost Kambala et puis bonjour naba internaute nyonso ka no lobby. Na cadre de innovation na la voix du peuple toyeli bango toyoka bango nouvelle formée une façon de dire merci na ba yembi na biso et ba sala musala ya malamu toyoka bango toyoka bango lelo toyo senga bango merci na musala mo basala à travers cette émission accompagné na ba yembi o ba trop solo la pitozo yemba voilà. D'accord Vincent, on fait ça. Frère Israël. Bonjour frère Israël. Bonjour papa. Présente-toi. Ngai ezali frère Israël Mpongo. Moi aussi je suis un chantre de l'Éternel. To nabetaka pe guitare ndenge bozomona. Toye ko participer na émission oyo pona ko honorer oyo ezali ba grand libo ba leka liboso na biso. Voilà. D'accord. On peut ça frère Vincent micro. Papa Vincent, le lot toye ko pesa merci et pas frère Makala pas frère Moïse Mbi. Nanga kina posé une question. Pourquoi il s'habille nini pour na frère Moïse Mbi. Parlons-nous de lui. Frère Moïse Mbi, si je dois parler de lui, communément appelé par Nengemo Ami Sionoma, les réserves de l'Éternel. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un on a ebi kala na musika, pas que tout ça mista non, la télévision, c'est quelqu'un na ebi musika. Mais ce que je peux se retenir et pas frère Moïse Mbi, c'est quelqu'un, je pense que bato ba procharaye, ba rapproche na ba contredire nga penza troté que c'est quelqu'un où a eu persévérance. C'est quelqu'un qui a eu vraiment qu'est-ce que c'est la persévérance. Il a eu persévérer dans les camps parce que ça va tout mingi. Au moins on a des frères na besoin bani le musique bolelo. Au moins on a une année 2 ans 3 ans 4 ans à monique nengi azo kanisa makamne nengi zo kendelete au moins un frère a lâché ba faire abdam somona à continuer domaine monsieur somona ah ya bandu ba kishasa vraiment ba kin bandu so za na ba soutien te et ko simba te ba faut ba soutien tout ça. Mais sur les frères Moïse Mbi, c'est vrai qu'il y a aussi une famille moro déjà, il y a Bassal Nzambe, mais vous verrez que quand il a commencé avec la musique chrétienne, il y a bon, mais ça quoi accroché penza ti. Ils avaient l'album modo senti que montado kararaz à la présent na milieu wana ya ba musicien chrétien, mais penza ndenge ba Matou Samuel ba période ba no pesa ba makamude ba frère Denis Ngonde ndenge ba couple boloba ndenge balaki pena ndenge batusu baleka leka vaye c'est-à-dire abano misa ba mari misa mu ba lo mbongo zali pena mo alors mbongo bimi peno sentiment mais ya zaki ba album na ye ti me ba featuring ba sala ba Moïse na ba sœur Marie misa mu mais il y a un temps lo barata na ye kokaki tana kokaki na ba forme nyonso tana kokaki na mambetali évangélisation. Parce que nous tous, nous savons que l'église n'a pas eu na pochon morobo. On irait, on irait aussi mbasouté. Parce que papa là, on a un problème de santé, tout ça. Et l'église est déjà pochon morobo. Et après, au même moment où le frère Moïse Mbi a eu des sujets où on relève, il y a Mambetali, l'église na bango. Moi, je dis toujours que Naki Bonzambe, quand on s'engage dans la Nzambe, Nzambe pas s'engager dans la on a vu que Karatan a joué à l'église na bango premier album na déjà pesagi déjà ba makambo, c'est-à-dire que et deuxième album le Lopetoro ba le on doit si on doit citer 2 ou 3 artistes émissaires chrétiens au bana makambo le bana succès ba ça va œuvre pendant que ils ont raté tes frères Moïse Mbi dans la carte. Donc moi je dirais que persévérance na le fouti et puis c'est ce que na conseiller pe na ba misère chrétien au ba ta la biso pe au tozane na plateau avec persévérance ces ali arme mémoro très important faut utiliser la vie sur la personne évoluer parce que tout de tali frère Moïse Mbi n'enga album et banego bimana frère Moïse Mbi alilo vous sentez que
évolution ezali. Donc c'est ce que je peux dire en général pour naie. Il fait bien son travail, azan la ministère naie, azan la pouvoir mo captivant, c'est-à-dire à soit doté hein. Ce maintenant le beau raté mais sur tikali au monde, sur tomber de l'année qu'à 1 minute au monde maintenant pour ça le zapper tikali donc ça il y a zapper et le moyo zapper sur l'année car donc c'est que je peux dire en général sur le frère positivement c'est ça. D'accord. Faire chance. Yo rôle boni nanga mona yo pona pasteur Moïse Mbi. Bon, nanga na koloba pona pasteur Moïse Mbi en tout cas banzembo na ye édifier ngai. Premièrement, façon ya ko sala musala école ça peut kondima na ngai. Isimba ngai pe moma mobo na komaka na mwa bolembo nazongi susu na maloba papa utikoloba tango bana ko make album na ye po déjà beta danzi moko boy e pataka te ndenge ba o e pati ba disque no surtout beta nzemba auto ko beta za ya motema na ngai boy maso nzembo wana e beta ouais na e bien na beta motema na ngai boy maso eponi yo motema na ngai boy maso eponi yo osalaka ndenge nini otia kimia na motema na ngai wapi bato ya mayele bakolomboka bayeba banda makambo baya kotala moto suka akomi okamba bato mo efase anga ba mauvais souvenir kondima nanga e matili susu nakanisaki ozali ndelima zokota mwisinga na mai o efase anga ba mauvais souvenir kondima nanga ezongi lisusu nakanisaki ozali moninga mabe zokosekwisinga lazalo ngana ndimi okosala tango nalembi nandimi okosala oyo nakoki te. En tout cas moi morceau oyo na nzembo oyo vraiment nde esimba ngai pe nandimi okosala tango nalembi tango nayokaka yango nazwaka mwa badegu ya mambo oyemba kaka nde papa otoloba. En tout cas nane koyemba ma évolution ezati mais nzembo nde édifia ngai epesanga su makasi yango na koloba pona papa Moïse Mbi. En tout cas papa merci vraiment na ba chanson na yo to na lolengi no kosala esungaka ngai vraiment chanson kelele pona zala su ona zalelo donc force ona zwa na zwango kaka nde na ba chanson religieuse surtout beaucoup plus ya papa Moïse Mbi. En tout cas c'est un peu ça. D'accord, on peut sa frère Israël. Frère Israël, yo pona yo kokolo banini pona pasteur Moïse Mbi. Bon, pona ngai na koloba pasteur Moïse Mbi, c'est un modèle pona biso ba jeune tozoya lelo. Ndeka ba frère balobi, moi aussi na apprendre belé et pas papa Moïse Mbi. Et na ebaka une fois tant album moi uti au sala oyo avant album wana ebima. Na ba promotion ya ba clip ya ba nzembo ninga ba na ko sala une fois na lala na ndaku na kacha chambre TV zalaka na lali na lamukaka na kanga TV zako funga na lamuki na lamuka na nzembo yo ya nini ya tango na e. Vous savez nzembo wana e bimisanga ba chair de poule. Je n'ai jamais senti ma eloko wana na nzoto na lamuka na ebi nzembo wana te mais na lamuka na ba maloba nzembo wana na munoko nazo imba tango na e nazo téléphone na enregistra na kuitia pongyo na zalaka na ngona nyonso inanga mo elekelanga ton na vandi consciemment bona na oyemba na yoka
nzembo na ndo yemba effectivement ezalaki nzembo wana oyo banda oleka na TV. Donc pour moi c'est une personne oyo aza modèle pour na biso ba jeune et puis asalaka musala na ye bien na ndako pe souvent kala wana tango asalaka album oyo je me rappelle plus na titre album mais tango abandiki Pasteur Sika na ndako mutu to banda otala ba clip ba prédication na ye mais j'étais la personne en éco occupé en côté donc on a banda betonga karana ndol ba un aventurier donc on éco convaincre ngate mais une fois que kana la prédication na ye moko ko banda wana tilelo na koka esute ko louper ceux qui n'a eu occasion landa matière na koka esute ko louper. Voilà, c'est un modèle pour moi. D'accord, c'est un modèle pour toi. Frère Chanceur, vous êtes la biso non le logo wana ya oya lotaki wana la muka kinango. Tu ganon ba parole nini oyo pasteur atei biso na kati. Etango lola etombola kae, tango mokili efingaka. Etango lola etombola kae, nalingi Yesu, oyeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya benga ngai, alapana ya kotikanga te. Nandimi Yesu, oyeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya benga ngai, alapana ya kotikanga te. Tango akitaka papa akitaka na kembo abongolaka nyonso. Tango akitaka papa apesaka makasi asekwisaka nyonso. Nalingi Yesu, mayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo abenga ngai, alapana akotikanga te. Nandimi Yesu, mayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo abenga ngai, nasalela utabo mwana na nga. Tango akitaka papa akitaka na kembo abongolaka nyonso. Tango akitaka papa apesaka makasi asekwisaka nyonso. Alongolaka soni ya bomoi na yo, alongolaka soni zambalole, asalaka na ngonga na tango na ye. Alongolaka soni zambalole, asalaka na ngonga na tango na ye. Oh, banjelu babeta ngonga, banjelu babeta ngonga na tango na ye. Bimana kati ya kunda, bimana kati ya kunda na tango na ye. Nazomata ndeti pongo, nazomata ndeti pongo tango na ye. Alongolaka soni ya bomoi, alongolaka soni zambalole, asalaka na ngonga na tango na ye. Alongolaka soni zambalole, asalaka na ngonga na tango na ye. Banjelu babeta ngonga, banjelu babeta ngonga na tango na ye. Bimana kati ya kunda, bimana kati ya kunda na tango na ye. Eklezia etinda nzembo, eklezia etinda nzembo. Yesu alongolaka soni ya bomoi, alongolaka soni zambalole, asalaka na ngonga, asalaka na ngonga na tango na ye. Alongolaka soni ya bomoi, alongolaka soni zambalole, asalaka na ngonga, asalaka na ngonga na tango na ye. Apesaka mabota zambalole, asalaka na ngonga na tango na ye. Apesaka mabota zambalole, asalaka na ngonga na tango na ye. Apesaka elonga zambalole, asalaka na ngonga na tango na ye.
chers amis téléspectateurs, nous sommes sûrs que vous comprendre la conception de l'émission. Tout le monde qui bien que tu aies ça merci. Naba oyo bate ya kabiso na nzela ya loyembo. Donc ça veut dire que tu as solo la peau na tokobeta ma solo na ye et puis tu as merci par rapport à ba œuvre na ye moko ya salaka. Donc nous sommes sûrs que vous comprendre la conception de l'émission. Donc là on continue avec mes invités. Frère Chance, na loba témoignage nini yo ko kopesa pona pasteur Moïse Mbiye amema nini na musique amema nini na évangélisation. Bon, pour papa Moïse Mbiye témoignage pona ko kopesa ndongo luti ko loba amema nini na évangélisation to na musique na ye. Papa Moïse Mbiye premièrement nayebi frère moko boye abongo na motema kaka na banzemba papa Moïse na façon d'être na ye comme sous frère ngo ndeka na vana na ndako na ota lekana na ota TV ndiza kana katsinda kufana payaka aza vraiment mutu moko amelaka nde masanga trop amela masanga trop nzembo oyo isalaki beza molimo na nzambe. En tout cas témoignage na koza onde na nzembo na pona frère na nga na bongo la motema asaki momeli masanga donc akutanga na ndako nazo CD ya papa nazo talango nazo imbango pe na zaki wana ya kutaki frère Chance ndenge nini ozabia yoka banzembo no ona bia tivanda pianga no logo na yela kina yaki pona dame pona ko manzala waki polia bon ça va vando lia leta zo lia azo kapenga nzembo wana molimo na kula na maboko naye na ekula na kelasi na yo musuni moko bapesi neza yo ne molimo santo tout cas frère wana vraiment à partir ya mokolo wana nde azwaka vraiment posa ya ko salela nzambe azolo ba frère na lelo aza frère parmi les évangélistes batema rapona bato basala la service évangélisation frère naza parmi bango. En tout cas frère wana vraiment abongola mutema na nzembo ya papa Moïse. En tout cas témoignage na koza nango na onyo suba loba pona ye mais na yebi que papa Moïse c'est un serviteur de Dieu, c'est un serviteur vraiment de Dieu. Gami benga la réserve de l'Éternel azalaka vraiment la réserve pas à la réserve à cause de la toujours. En tout cas pourquoi on bien à la réserve de l'Éternel auto bande kozela pona nga on anda kozela na musique chrétienne yango papa Moïse osala na banzembo na ye doit changer les biseaux pendant la musique a changé les biseaux et il a changé les biseaux bah et bête les musique tout changer et bête les musique na comment na épée boy tant à télé ma pour côté à façon d'être na ye en tout cas vraiment de yango na kolo ba pour papa Moïse. D'accord, merci. Au pesa micro par frère Israël. Frère Israël pour na yo témoignage nini ko pesa biso pour na pasteur Moïse Mbiye. Témoignage pour na pasteur Moïse Mbiye. Peut-être ngai batu bakanisa na zolo ba peut-être mambo lokuta. Je sais nazana nanda kuna biso. Tozana frère nanga mon frère Dido. Butuana tolala rapa na biso. Et puis na butuana téléphone na ngai ekufaka. Ba téléphone na biso Android empreinte kalaka ya ndo salate. Donc normal donc empreinte pene ekufaka. Nazaka na kanda makasi na lala penza na kanda ya makasi et kulamuka na biso tolamuki na tongo totiaki prière ya pasteur Moïse Mbiye à chaque matinale na ba 5h 6h juste to landa prière et puis ateyaki maman ateyaki édifier nga makasi. À part ça tongo asisi oteya alobaki lo moko alobi loko alakisi musapina teva lobi toi jeune homme je te sens tu as un problème non alobaki abakitango alobi bonga bakisi lo moko abi yebaki Yesu azali après seki donc nazoki on mutema nange beti pu apa banda oyemba ayemi nzembo ya kamata motema nanga nyonso pona yo batelaka nga na mabe na ngoluna ayemi nzembo wana ipo asali prière abi simba na motema na télévision abi simba na motema esiko zoyoka pasi si motema sali prière tout en prière esili na zaina conviction makasi ke na simba téléphone nanga esala au nom de Dieu
mon frère était là présent. Dans le téléphone, il a batterie pour na Zimbabwe emprunter ça là. Donc et les là qui ngai na mona emprunte de ça là qui na longole maman ba doute parce que to bibiso nyonso ba mambo ile kaki ba mambo ile kaka na kumba parce que Moïse Mbie. J'avais aussi des doutes parfois, mais depuis ces jours-là, je comprenais que c'est un homme de Dieu, c'est un véritable homme de Dieu et Nzambe asalara katsinae. Voilà où on a coquille copé ça comme témoignage pour la pasteur Moïse Mbie. Ok, on a coupé ça comme témoignage na compte ya pasteur Mbie. Chanson beaucoup c'est la chose sur le moro pour batubayo. Nakola na maboko na yo na ekola na kelasi na yo musungi moko yo bapesi na yo eza se yo molimo santo motema na ngai ezoka baputa batrahison na bajugement ya bato je me suis relevé na ngulu na yo kotikanga te nzela eza nano molai molimo na Nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo molimo na Nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo nakola na maboko na yo na ekola na kelasi na yo musungi moko yo bapesi na yo eza se yo molimo santo motema na ngai ezoka baputa batrahison na bajugement ya bato je me suis relevé na ngolu na yo kotikanga te nzela eza nano molai molimo na Nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo molimo na Nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo mobokoli na ngai kelasi na ngai yo nasilisi nanu koyekola te zala na ngai nanu masolo na ngai wekitisanga moto nabetelango nani yaya nalingi yo mingi masolo na ngai welongolanga bongi nabetelango nani yaya nalingi yo mingi molimo na Nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo molimo na Nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo mobokoli na ngai kelasi na ngai yo nasilisi nanu koyekola te nalingi yo mingi masolo na ngai wekitisanga moto nabetelango nani yaya nalingi yo mingi masolo na ngai welongolanga pongi nabetelango nani yaya zala na nga nanu molimo na Nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo molimo na Nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo nazelaka yo nazelaka yo encore nazelaka yo
nazelaka yo otongo na pokwa nazelaka yo butu na moye nazelaka yo nazelaka yo nzambe nazelaka yo nazelaka yo shilo nazelaka yo nalingaka yo yesu nalingaka yo nalingaka yo papa nalingaka yo nalingaka yo yaya nalingaka yo nalingaka yo yaya nalingaka yo nazala ya yo nazala yo papa nazala ya yo nazala ya yo shilo nazala ya yo nazala ya yo yesu nazala ya yo basusu bateka molimo nazala ya yo basusu basembakisi nazala ya yo nde makasi na ngai yo nazala ya yo nazelaka yo nazelaka yo nazelaka yo nazelaka yo nazelaka yo baba nazelaka yo nazelaka yo nazelaka yo nazelaka yo basusu bateka molimo nazelaka yo basusu basembakisi nazelaka yo yo nde makasi na ngai chansa nazelaka yo ngai nazelaka yo 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 pasteur Moïse frère chanteur to continue mission na biso mais sikoyo pona bino pona yo frère soko lingo sa critique pas pasteur Mbi loko nino ko critiquer pa na ye balobi moto azangaka badefo te take moto azanga mo badefo na ye bon mpona osa critique pa pasteur Mbi nayebi te mpona nga eza kokumisa pasteur Mbi te eza kokumisa pasteur te eza nango kokumisa te mais mpona osala critique na ye nazomona vraiment ya makasi na kocritiquer te parce que premièrement ayemba bien deuxièmement akomposaka bien et troisièmement ateya bien mpona nga naolobaka toujours aka modèle nazomona nanga telo na kokoloba te ke papa osalaka boye aza oke non eza kokumisa ye te to kozala fani na ye te tozalaka fani ya yesu ya moto ya mokili te pa pasteur Mbi namoni nanga critique te oyo nakoki koloba ke pasteur Mbi asalaka boye en tout cas personnellement vraiment frère Chansard namoni nanga critique pa pasteur Mbi te yo moni critique te moni nanga ngo te d'accord opesi frère Israël pona yo frère Israël critique nini koko sala et pas ya pasteur Moïse pona ngai non namona eza vraiment critique te mais eza point de vue na ngai pour moi na kosengaka na papa Moïse Mbi atika ko peut-être ko ignorer makambo mosusu oyo bato bazomona parfois il y a des choses oyo atrouvaka normal mais chez d'autres personnes eza normal te donc azalaka des fois soki avandi asalaka examen de conscience ya makambo ezoleka na makambo ezolobama balobaka des fois mai eninganaka pamba te donc so mai eningani seke likambo ezali donc ngai na se pencher mingi na yango te mais juste kaka aignorer bamakambo mosusu ezoleka te makambo mosusu ezolobama te donc azalaka motu oyo azolandela makambo mpe ya koécarte makambo mosusu parce que nous autres tolingi mingi tolingi papa Moïse mingi ma bamakambo oyo mosusu mpe ezosala biso pasi donc musique na eza bien texte na eza bien voilà donc à continuer nango mais juste kaka ko bannir oyo biso population tozo réclamer voilà d'accord pesa frère micro frère Chansard yo esalaki yo ndenge nini lero ozwaki sango wana ndenge bato babandaki koloba air nyonso ke ayembi gege aza soki sirène soki ndenge nini yo etant que mosala nzambe yo ozwaki sango wana ndenge nini merci beaucoup esalenga mpasi koyoka bato to komona bato balobi ke non pasteur Mbi achante gege atie gege na kati ya miziki na ye akomi moto ya gege tala kutu fo eke ngani mpa yemba gege o wana mpa yemba gege bon ngai nazwaki temps ya koyoka mpe nzembo yango en tout cas mpo na nga natrouvaki te vraiment oyo bato balobaki naza fani ya pasteur Mbi ete mais
naza nde chanteur chrétien, naza musicien chrétien. Naza nanga fan na ete, naza fan ya Yesu, naza fan ya makomi. Fan ya makomi, mais naza fan ya pasteur. En tout cas, na trouva kité ou ba ki de sala ki nga pasi komona koloba ba les ont dit na koloba bongo ba moi bilobela mki moi koloba moi ba commenter mo bona esika oko chati soki mutu abeti a sali succès ne parce que azan nzambe. Azan nzambe, c'est serviteur de Dieu. Azan nzambe. Yango album na ye simbi, peso simba. Elo monte pasteur mbia ko awa beta ki na nino ne simba ki te simba ki. Donc ceux qui vraiment bat balba ki bongo, woni za ba les ont dit. Na luka vraiment na ye ba gigi on na yo kangoti. Bon, awa moi parenthèse kaka, moi parenthèse, to kufela mosali munene ya nzambe mamo langi yo sango vraiment yo ambiango ndenge nini. Yo na ngambo na vraiment. Après 2 jours, il y a Kokunda papa, et puis maman Koufi. Yo les reçu sangoana vraiment. Et tant que pour ça l'ensemble. Et ça n'a pas si. Quand il se sur la Bible, bah même David solo, bah bien David, ça veut la Koufi. Tu sais même là qu'il solo, on a ndeko sepela, ndeko seka. David, roi, vis éternellement. Ça veut la Koufi. ABC. Et c'est un nini, tant ba héros, ba kuyaka. C'est un ezanini. Babuma et c'est un ezanini ba héros ba kuyaka. Et vous allez l'engager sengoté. Et tu as posé sengoté parce que tout père de papa, tout père de sous maman. En tout cas, naza vraiment na passi. Parce que koko mama na longité mais en mutema. Mutamona mutema zati. Ça la passi na ona yoki pona mama. Ki mama zati. Tout qui senga passi. Mais elo moko tolela dans le Seigneur. Tolela dans le Seigneur. Mais si quoi frère Chansard et ça le groupe nengeni to kende gara na côté wala musali munene nzambe neti mama langa kufi. Mais hier tout moni na ba réseaux sociaux o assez kui bat ba komi ba n'importe quoi pona yo. Est-ce que vraiment maman langi photo ba na rolela déjà na ba façon wala ma bende ya mwana. Ma bende ya mwana. Na internet tu assez kui. Omoni assez kui. Akufi. Omoni akufi. Ce que to la nana to gani. To confirmer ni. Mais information est vrai, c'est vrai que maman langi n'est plus akufi. Si quoi na ba internet ne ba comment comment on a ndesco place grand lazali. Pona yo donc photo na rolela maman déjà na façon là comment ba n'importe quoi donner. Tout tika n'importe quoi. Azaki servante de l'Éternel. Akufi. Azamona quartier na bino te yo. Lelo wa mona quartier na bino. Azaki pe bandité. Azaki te o mutulinga ni te maza. Azaki servante. Akufi kati na nkolo. Respecter ye. Respect ba mo la sauté. Respecter ye. Tiko koma bikomela. Tiko koma bikomela mama azate. Pourquoi tu as une information que maman azate? Il faut affirmer ngo pe mama azate. Donc to ka bilobela te. On peut ça quand bilobela to yoka. Qu'est-ce ça frère? Maman na biso uti kokufa. Yo ba impression nous andeni ni loro yambaki sango no yambaki on nini. Bon, ezaki pasi ko mona koyoka maman akufi parce que touti ko perdre papa en 2017 et puis enterrement na l'équipe même pas 3 jours après toyoka sango maman akufi. Église Cœur de Christ mezana izana pasi ya ko apprendre ngo douleur eza pena makasi. Donc mosali nzambe monene na mboka na biso oyo azaki na vision ya ministère monene lelo atika biso lokumu kakezonga epa nzambe po yenda pesaka pe azoka sko komona lobi na ba réseaux sociaux papa la ngai ne ba komaki wana pona yo photo wana déjà kolela maman na ba désordre ndengwana mosala nzambe monene ndeti mama langi donc pona yo yambaki sangwana ndeni komona na ba réseaux sociaux kokomaka c'est kui akomi Jésus Christ ou comment pona yo oyambaki ngone. Voilà, ils ont vraiment passé. Il y a vraiment passé comme on a battu basakanaka kosakana na ba wei kosakana basala nzambe. C'est vraiment difficile pour mboka na biso ba mamso ele kaka, c'est difficile à accepter.
eza pasi ntango nayokaki yango emoko pasi me nokena mposa oseka omoni une fois papa na biso abeta lisolo abi soki totemika tolobi kaka eloko boye eleki na place toza tobima même pas libanda biso tolobi yango toza mais tosali même pas 2 minutes bato apointe ya kuna bayebi yango donc congolais a martelaka likambo c'est comme si ye nde muta vivre yango ye nde muta azalaki wana présent or ce n'est pas ça donc totika kobimisa ba n'importe quoi na image ya basali ya nzambe azalaki mosali ya nzambe ya monene na mboka na biso alors topesa ye to rendre ba hommage au esengeli non na ba aventure na internet kuna mona yi bakomaki lo mobo wana ezaki penza kitoko te na respecter ya kolobango awa na plateau donc voilà tozonga mukesima tozonga sikoyo pa pasteur Moïse Mbie sangwana ele oyokaki basangwana etanki mosala nzambe kino awa yembi gege o gege za sirène soka ndenge nini wana yo sangwana oyambaki on ndenge nini salaki on ndenge nini et puis conseil dino kopesa bato wana bazolinga basali basala nzambe. Ouais, premièrement ton ayokai sangwana ntemelembaki na bayaki makasi et puis namonaki namona ndeti natika na nga mambo oyoka ya oyoka mambo nzambe banzembo nzambe parce que ngai ba memelenga do ba elinga nzembo wana yuka au nom de gege so au nom de gege ba yo dona kata ndako ba elinga ngona oyo mutayelenga c'est un frère abi vumito kaku banzembo na biso ke to yemba banzembo ni maintenant on a ki kovanda na yobi na bible la bible dit ne jugez point et pour na sa frère wana bon ngai na oyemba Jésus yeso ki ayemba ki gege nde yozo lobela yozo wango na gege mais nga nazo zwango Jésus voilà donc nako ko juger pasteur Moïse Mbie était pour na oya salaki nzambe ne muto juger donc yepe na nzambe ne baebi soki bayemba kini mais c'est que moi je sache na yebi ki ayemba ki Jésus et conseil na kopesa pona bandeko yo bazolobaka makambo wana batikaka nzambe moka juger donc total la musala total ya ezosala total pe ba témoignage ezopesa manasima ba message to pe banzembo azoyema to juger te to tika nzambe juger parce que conseil ni kopesa ye moko pasteur Moïse Mbie. Bon conseil na kopesa pasteur Moïse Mbie za atikala toujours na nzela wana na oyo azali atambulaka lolenge ya yebi nzambe na lolenge pa bangela nzambe asala musala na ye lolenge esenge alanda maloba ya bato te voilà. Frère Chansard conseil nini opesa pasteur Moïse Mbie poto komo chiter na izakaki na webisa papa a continuer toujours na musala salaka alembate parce que soka lembi hakobungisa pe bato bele alembate a continuer toujours ayoka amona balobeli mabeto muto akanga matoi a continuer osala bake ezape na peuple moko to bato moko boye basepela na lenge ya sala musala dans un modèle pour na bato ka biso. D'accord comme na biso na suka émission to beta nzembo moko ya suka pour na kopesa sou merci. Nazoyemba pona kokite nazoyemba pona kokite ngai nakokite papa natangwa likambo batalelaka ami basusu bapa relation zanango kana ngai eza différent awa na beteza atama ye ningani nana baka yo nachela yo motema nachela yo motema nangai nachela yo motema bituma nanga bundolonga ayayay
natsela yo motema bitumba chance bundolonga ayayay natsela yo motema wana ndoto nalotaki mayininga pamba wabakinga na wendi natikali isole nakoisi Goliath basupsione ngai balobi na envie kiti na ye o nakimi masumu bakangelinga porte bolingo esili nazonge pa na biso mobembo benga ngai ekomisinga cible po bayimile ngai souviens-toi de moi oh, natsela yo motema nangai natsela yo motema natsela yo motema nangai natsela yo motema bituma nanga bundolo ngai yayay natsela yo motema natsela yo motema oh natsela yo motema natsela yo motema nangai natsela yo motema bituma nanga bundolo yango natsela yo motema bituma nanga bundolo yango natsela yo motema sabaote kote langaye natsela yo motema bituma nanga bundolo yango natsela yo motema sabaote kote langaye natsela yo motema oh natsela yo motema natsela yo motema nzambe natsa motema nanga na yo nzambe natsela yo motema bituma nanga bundolo yango natsela yo motema sabaote kotela ngai natsela yo motema natsela yo motema natsela yo motema natsela yo motema nangai natsela yo motema sabaote kotela ngai natsela yo motema oh, oh, oh. Merci. Merci, chers amis téléspectateurs. Je pense que vous avez compris la conception de notre émission. Yoka Bango, Naza certes vous comprenez mais dans l'émission c'est déjà émission Oyo. C'est là spécialement quand on a posé un merci na basali nzambe Oyo bateya kabiso na nzela na bango ya loyembo. Yango na premier numéro na biso ya lelo. To ya tozalaki na ngambo ya pasteur Moïse Mbie. Chers amis téléspectateurs, bo tenir biso vraiment regard ma capacité parce que ça émission ya liboso. Tozo luka ba moyen nini tokoki kosala po to améliorer émission na biso aide na bino pe bato yo bo sambelaka bana nzambe nyonso ce qui peut moyen kosunga biso na moyen financier matériel pour que to meka ko bongisa lisusu to améliorer lisusu émission na biso po mbala sima ezala malamu koleka mukola lelo et que ça la biso bien ba numéro na biso ya la voix du peuple boye biango boko benga ba numéro oyo botalaka na botalaka be mission na biso nyonso boko pe ko benga na numéro oyo ba afficher na se ya ba écran na bino no ande bozomona aide na bino en tout cas ça la biso bien batu oyo vraiment ba koraka na nzambe toza vraiment la posa ya lisungi na bino pour que mission na bino mbala sima ezala bien quoi frère Chansard mais moi liloba moko pona bato batalio na rolinga o bandela susu ko se représenter vraiment très bien ba comprendre yo musala ni nosalaka ce qui peut ba ko sunga yo lobby bato baza bana nzambe ba yoka ba sunga yo
Bon, merci. Ngai isa frère chanson Kelele. Naza Moyembi, chantre de l'Éternel. Nakusenga na bino ba ebolandi biso. Soboko kosunga pour une émission à la prochaine fois. Eleka lulingi lekani subote. Na mon matériel ou financièrement soboko sunga biso ekosa biso vraiment malamu. En tout cas, nzamba ozanga to pambola yo. Nzamba ozanga to kanisela yo. Bibebi moto akabeli ata mosana nga kopo moko ya mai. Apamboma. Bongo yo moto kopesa biso instrument. Te moto kopesa biso mbongo na yo. Nzamba pambola te po